Bon, yo ba te Fabregas azala complexé. Azala complexé na ndeni. Aza maman na complexé. Il faut ba que musique ya génération wenge mobimba ezana na kati ya ghetto. Fallait azana ghetto te fallait comme si musique internationale. Soki moni ba image za robata maboye c'est que ba mpiaka oyo igobino asalaki. Donc eza ba mpiaka moko donc tokolukela ngonde ba Fabregas ba na avantage ba sala ba album esimba na ba générique na ba nzembo. Mais yo likolo kaka ya générique olingo kendo beta mbala mona Angola. Mais non, abanga ki kopesa falimbo te parce que azomona oyebi kala kopesa Maréchal Mobutu Mbote zalaki passe. Donc rôle kotia okoko ya pe yo. Congo France Voilà, ok. Merci très cher téléspectateurs. Vraiment, Boza et Belé Kolanda émission na www.congofrance.com. Merci beaucoup à mon boss, M. José Didi Dipumba. Pourquoi pas à notre manager, M. Junior Boukson Boukassa. On peut remercier aussi à Gisèle Moulanga Balobi de longues jambes depuis Angola. Babia solo la plus qu'elle solo maman na Kervin né Angola grandi en Andinzamba Kabelo. Pourquoi pas à David Eloutete tout ça la rande Tolobaki. Merci aussi à Jean-Marc Kabunda 520 giga. Ya Willy Moucheni Singapore Kebo. Balobi jamais yo katana mame mininzemba motema ya tous pepele ya mbetolo mama Likelemba. Merci aussi à Malolo Loris et la Congolia. Pourquoi pas à David Olito Motomoko plus bien. Merci aussi à Dieso la London mame mininzemba motema tous pepele ya mbetolo. Merci aussi à Jean-Marc Kabunda 520 giga vient d'abiso Gauthier mascotte tout ça la rande Tolobaki babi chancel mbemba demi-dié sur côté qu'on n'intéresse jamais à rata Aridjana babi demi-dié aussi merci aussi à Papi Messi depuis Lukamba Motomoko vrai bien Mandela Mukonda babi chez toi dollar yana Kwanza yana mais Gisèle Moulanga na lele kama bepo hier azo solo la plus qu'elle solo. Voilà, merci aussi à Mouna Aziz et Métis Noir devant la caméra. Voilà la grosse moulue de la presse congolaise. Nazanga Mokote Nazat déjà na invité na Ken Piana Pito Pale. Tout ça n'est déjà dans le plateau, tout ça beta na ma solo compte à moi. Je dis bonjour Ken Piana. Bonjour Cosmoli, bonjour Banderotou Zolanda Biso. Nabi ke Congo France, boss Didi Dipumba na France wana na profiter pe na saluer Adel Djogo Bagou danger Adel Djogo yo Jimmy Belao. Venanga Jimmy Belao wana patron. Wana za na liste ba patron makasi. Sœur Pauline Lumumba na Genève wana. Donc c'est Pauline Lumumba na Pesimbote na Angel Mouswahili Makizembe Nathalie Neymar na Texas na que moi Miradjabou le tout puissant Delphin Mabila patron moi mikolo Delphin Mabila na sina zui na ngai na plateau na ngai lelo nga pesa na numéro mbala moko na pesoye obeta tour na Kenya na yebi okendaka déjà Kenya ozonga su Kenya donc il faut continuer na biso nous on mbata pe na Cape Town yao yango eke oyo koswanga na yebi obetanga tricage donc bato tout ba pesa ba trophée bosakite na bino te po na yebi na ngai bozelaka mutakufi nde bobandelo ba na nebo ekuta zalaki meilleur mais mutaza vivant boye nga na mérité na minitio na zalata na 7 trophées pour na battre record na koloba na battre record ata ba 8 ans siko na battre record tolongoli nanu makambo ya internet na TV ya Kinshasa nanu na battre ba record moko boye so to calculer ba 8 ans ya meilleur chroniqueur ya Kinshasa o pena ke no muto a bloquer pena batu ba 8 ans mais ba pesa ba nga trophée te naza na nga pe na problème te po nga zaneti chaka Congo te oyo musicien moko c'est danger musicien mo abimisaka œuvre te ki akoza nga trophée nga nazali muto na luyalu fala ba pesa nga ba trophée chaque année mais comme ba pesa te bon désolé nazana nga pe à l'aise. Okay. Merci beaucoup Ken Piana. Question na nga ya liboso ezalaki yo vraiment posera mingi ndebe information na source ndete monaki artiste na biso Robinho Munzibu ndenga kende na vache na Angola ko beta ndenge yo zo la vraiment ba information na source est-ce que ba concert akende ko beta na niveau ya Angola kuna na Luanda est-ce que simba kite Ken Piana moni d'habitude to si to ba musicien na biso soki ba ke événement na soki épais si soki asali bato plein baela eloka liboso baela kabiso mbango eza ba image soki omoni ba image eza robate ya maboye seke ba mpiaka oyo igobino asalaki donc eza ba mpiaka moko donc tokolukela ngonde kombo mais
aza quand même hygiène moko ya encourager lelo abinis aza parmi bato babinisa pe Congo donc ngapo nanga na kopesa Robino ba encouragement omoni musique ya Robino efasa la pe banzembo nanu parce que abinisa bato na ba générique bien sûr mais banzembo na yo bato ba yebite okendo beta libanda emso bato bayete omona neti bato balinga kote OK yo moko nanu ofandisi musique na yo vraiment te ba Fabrigas ba na avantage ba sala ba album esimba na ba générique na banzembo mais yo likolo kaka ya générique olingo kendo beta mbala mona Angola mais non Maloba qui tour vraiment ba comprendre qui est Robino a confirmer ba to sala ba rumba ya bien chant na mo rezo bima ya noir blanc ba to ba découvrir par rapport au sindenge ba ebele na qui chanteur. Voilà, et ça la paie bien, et ça la bien sur la bêtise ba rumba paie bien. Na nga yo album ya Robino ayemba ne ba banzemba kitoko paie belé. Mais azorande temps peut-être ya rosé la banzemba ne promotion te. Robino Mundibu salara ba promotion pe ya banzembo Robino oyembaka bien. Olingi trop ko se baser kaka na générique. O bado batemaka na générique. Bansala promotion banzembo parce que batu bakoyate kaka chana nuboye ah boni boye ko papa. Siko to bandoka musique yango na ba père ndeni so to fandi na bana kacha sukumana nubo oh mais non ata yo moko. Voilà, ok, merci beaucoup Ken Piana. Ken Piana toke na deux génériques oyo et uti ko bimana ngamba maestro Fabrigas ba ibingula mwasi e ozana Robino Mundibu na générique ne abimisi générique ne na zope ki soti kako jouer les ballons. Bango mi balena abeti bien koleka muninga. Ko beta bien koleka muninga ezalaka te nani osala succès. Fabrigas na minute o blagité. Ngalo bara Fabrigas ça fait 5 ans mutako akoka Fabrigas na générique ya zate mais Robino Mundibu année passée a compliqué ki Fabrigas mwa muke na chana nuboy mais na ndenge pena Fabrigas aye ko nyata na zigide compliqué ki susu makambo sko ya turo sko azopambola donc en tout cas Fabrigas na minute yo moyen comparer vraiment na Mundibu ezate parce que Fabrigas yende pena zo beta tina ba boîte ba bar au santé pena que non musique ya Fabrigas zo vibrer talaka moto Voilà, ok, merci beaucoup Ken Piana mais en tant na générique on a toyeki na ba o ba pretendaka ke ba koma ba américain na ba oyo ya zo ba wana na ba tata wana ya mandefu wana okoloba ni par rapport à ça. Bon yo ba te Fabrigas azala complexé. Azala complexé na ndeni. Aza mama na complexé. Yo kansi ndenga zana zo boka ba jeton na po asobeta musique ezobinisa kaka communauté congolais. Ezobinisa na mundela zo yeba ngote donc azomona sikoyo muninga na ba américain ba yebiye mon na chezo parce que ko prétendre ko koma kozala star américain tu yebi ezala fali. Siko fali wana a convaincre déjà mitema ya barasi nyoso ya monde. Lelo fali ndenge balobaka la terre tourne autour du soleil. Donc il fallait musique naye ezo tourner ndenge la terre tourne autour du soleil. Donc il y a un monde entier mais ndeko Fabrigas azana nous na devoir kaka ya koyoki sa communauté congolaise. Il fallait soit sauter déjà betapi wana. Donc il y a un problème, il y a jalousie peut-être Fali pour pas dire la merveille pas à complexer parce que alinga ko de plus mingo sala ba featuring na ba artiste libanda mingi ke ya biso moko ya congolais ba congolais plutôt featuring moko te fali sala na Congo o ko apporter fali quelque chose pour ba musicien surtout ba local. Ah bon? Musique na biso même papa chéri lobango musique na biso za na ghetto na nous. Parce que fali alongoli omoni fali musique ni ya fali alongoli musique ni na ghetto. Il faut ba que musique ya génération wenge mobimba ezana na kati ya ghetto. Fali azana ghetto te fali comme si musique internationale. Mais bino bozala ba congolais bozo e ba que non musique ya fali ezal sous musique ya ghetto te. Mais bosala la hypocrisie net ya ko bomba ya ko sala net bozomona te mais non c'est ça
Ok, merci beaucoup Ken Piana Tomoni artiste na biso les sous Fabrigas maestro métinois na concert il fallait babeta baki bakutani na fali pour handicap la merveille na de jogo na biso apesi de jogo na biso mbote mais aleki fali tant que journaliste ya mayele tant que mopandi sango et ça lui ndenge nini moi emo na yo na bato bazolanda biso à travers le monde entier. Abangaki kopesa fali mbote parce que azomona oyebi kala kopesa Maréchal Mobutu mbote ezalaki pasi donc rôle côté oko ya pe yo moko donc la beauté fali azobimisa la grandeur ya succès fali azanango amona masa ba air keli oyo masa ba buba oyo abanga kinde ba filmer liboko nezolenga peut-être c'est ça le problème azala na raison pour liboko soki pe lenga kelinga créer pe ba polémique. Merci beaucoup Ken Piana tokoti na moto et peli na wenge musique à maison mais poto yebike bato basili sa polémique ezalika Hugues le roi de la forêt na papa Chéri Bin Adam mais moto esko ko pela ya ba porte-parole ya wenge musique à maison mais ba Sankara de Kunta ba Papi le Prince ba Pi Roger moi na mboka koto au contre Blanchard Mosaka na BCBG ya papa Chéri Bin Adam moto et peli ba longwe non seulement ko finga ba leader ba koti tina ba vie privée ya ba leader rolo ba nini Ken Piana pito pale. Bon, nandenge ya mabete nga pena place polémique ezali nga pesa na conseil tenga sepelaka nde na polémique mais polémique yango débordé te soye komi ya ba vie privée ekozala bien te parce que il faut to respecter ba mère na biso lelo séparation ya papa chéri peut-être na mère na biso a botela papa chéri bana batu ba profiter na ngote Amida na osenga pe bandeko pe ya BCBG makambu oyo bakotisa mama pasteur te mama CDG Mampata za mama moko oyo amipesaka respect belé donc bakotisa bango na babiloko wana te divorce ezalaka nango normal même corps oyo toza nango un jour ekodivorce na mokili biso moko kutu to divorce na mokili otiki mokili o divorce na mokili pourquoi pas biso na biso batu pe toka bwana pe séparation mona séparation salema pourquoi divorce c'est ça normal soki déjà bolingo zo kende bien te soki batu ba divorcer et ça nango pe normal je pense que ba symbole o zaka na amour ezalika ndenge batu bazalaka baboti bana yango na ba symbole ya makasi totika kokotisa ba vie privée. Ceux qui ont besoin, ont besoin de critiquer maison mère, beaucoup critiquer la maison mère, la musique nango, la production nango. Ceux qui peuvent besoin de critiquer BCBG, beaucoup critiquer la musique nango peut-être. Au lieu à côté à commenter un sous papa chéri, côté na makambo talibinote, wana vraiment est bien té. Merci beaucoup Ken Piana pito pale. Question nanga musu c'est par rapport ngai na confirmé te ba rumeur etamboli artiste na biso Ferrego la Jésus de Nias ni Kaboloni na les padres ke akangisaki merveille rambo ya Kofi Olomide levé à Guada y compris na Chiquito marqué ba omela na bango te ba bimaki mais orolo bani par rapport ya rando wana rankini wana ko plus en plus ko mata bon ngana ko lo baka keno o moni na ota opesa conseil na biso ki tozanga ba polémique to sala ngo entre nous. Ngai salanga passe na otala pena vidéo bo na mona pena mama ya fere bazofinga yi e salanga mutema pasi moko ko so idete na otala siko ba finga mama ya fere artiste munene fere artiste oto ebaka na maison mère ba pilier o pena ba matisa pena wenge musique maison mère e koma na ba ampleur tozuna ne fere na Bill Clinton baza batu oyo batika ba histoire ya danger. Création wenge musique à maison mère bato bazaka ba base ya mouvement wana côté animation zozo Bill Clinton côté ko yemba ozu pena faire gola lelo bozu artiste net faire wana ezana batu mususu o faire ko tia na musala mais ba se permettre ba comme à niveau ya finga voir même maman ya faire non c'est pas gentil ngana faire route okana na bisote solo wana ngana yokana na ngana fere te mena ko linga te mutu moko ba finga mama fere po mama ya fere aza mama na biso azali mama na biso eza bien te
En plus yo patron fandi otala pe batuna misala emsu bafinga mama ya leader moko boye songolo bo trouva ngo pe normal non ngai sala nga pe na pasi mais batu mususu ba mona ka art fera sala ki mais bazotala te pour eloko nini pour ça qui fera sala bongo mutu moko ta kondi malelo mususu mutu moko boya fandi azofinga mama botaye mutu moko andi mango azate batu fo bata la place mabe euti viens na mopao mo boye pe batu baloba mopao na faire mbutu boy na boy viens na mopao pas reconnaissante ba faire ana ba bundeli pe mopao trop batala sima zonga moto fali na vie na ye kwa da bazoyo kanate ba beta ba 10 ans ba yo kanaka te mais faire azalaki sima ya Koffi Olomide azo soutenir Koffi nade ya babi ya fali boya pesa Koffi mbote to mona faire nde mutalongola ebi wana aya yamba ya na ye ayambi ye afandi pembeni ya na ye donc faire défendre pe Koffi batamilai ozi faire wana ozi Fabregas baza bato lelo vient na mopao engatiti di pe futa na ngote baza ba petit na yo o kokai ko négliger te po zongeli relation na le kino fali o kaka ko sangisa bango o sala no vie moko netre côté ozana bien na fali mais soli ça peut ba faire ba Fabregas po baza ba petit na yo o ba soutenir yo tembele na kolo ba 10 ans. Moi je me rappelle encore Talara Nzembo ya Sylvie et Silara lango mettons ferrailler Talara ferrailler à côté quartier latin boye kokota ne quartier latin Nzembo kutezate mais Koffi andimi azo Nzembo ne akala bazongisa kaka Sylvie wo orapan Sylvie ya ferregola donc il fait repenasi bania si moko boye à côté si te vie tala si ma pardon vie zonga moto tala vraiment si ma vie pardon vie. Voilà, ok, merci beaucoup Ken Piana Pito Pale. Toke na invitation au Koffi Olomide le vie à Guada. To mona ki a invité ki leki nae Weranson Igwe le roi de la forêt mais Wera yaki na été. Oro banini aussi par rapport à ça. Bon, surtout c'était invité spécial nanga c'est Igwe le roi de la forêt. To même na ba conférence de presse to kendaki invité spécial nanga c'est Igwe le roi de la forêt même artiste émissaire on a yemba na ba on a quartier la tête so baye ou baye te problème azate mais nga invité nanga c'est Igwe le roi de la forêt mais ce que to moni invitation yango Weranson à répondre te ayete. Tant que journaliste a maillé le rôle au bani. Bon, ouais, bah, qui a soki na lai na la muki na zate na rendez-vous na Wera soki jour ngo na lisumu na ngakendo mona Wera te. Wera zali pasteur ya mun ande ya musique Wera za pasteur ya munene ya RDC. Aza pasteur o soka so la na yo boy soko za na moi ba problème na nzoto soki Wera simbio bo kwea. Parce que Wera lelo na Congo mobali ya mama pasteur aza papa pasteur mobali moi si pe ya pasteur aza mama pasteur Wera okai kondima jamais akende concert moko boeza na kati ya polémique. Poto eba ke JB le 23, Koffi Olomide le 22. Wera soki ake wana ezala concert mo wetuta na na moment moko polémique ya makasi. Donc moi je pense que na pesa ki vraiment président Wera ba raison ebele parce que lelo soki Wera kendaki kaka concert wana ba peut-être bandimine ya église ebele balinga bakima. Bandimi ebele balinga bakima ko. Bakima ndeni parce que za artiste et musicien congolais. Te bandi mebele balinga bakima po batala papa pasteur na biso koma ke ko sangana na place polémique ezali donc bandimi ya Wera ebele balinga baza suna confiance ya Wera te donc ngana pesa na nga Wera raison parce que Wera za papa pasteur Wera azali Congo France Nisona bango bangona biso nisona bango ikara mulai France.com site ya solo masolo ya danzo masolo ya kitoko na place okimi ezate Wera ko kota place ya bongo te yango somo na guerre ya BCBG maison mère président Wera tikali ko lobelo côté président JB mpia na patika lo lobelo côté donc bitumbeza ya baleki kaka
Ok, si on a part il y a Kofi Olomide, est-ce que etikali moi ranking te na kata moté matendenge a invité qui n'est la bolingo mais qui n'a saboté à boyina eko. Viens na biso quadra ya mesana déjà na biloko bongo. Eza batumsu ba mesana na ba shoki te eza batumsu ba mesana na kolela te mais viens mo pa ba mesana na kolela ba shoki. Wana ekoma eloko d'habitude. Comme chronique. Chronique na voilà. Voilà, ok. Merci beaucoup. Mais la part, il y a Papa Chéri Bin Adam. Tout le monde est vraiment fait rigoler là-bas. Kiwana, Adolphe Dominguez, Bazala Kiwana, héritier Goga de Poul, Gade Mag Mapé, Azala Kiwana, Siko, Monité, qui est Papa Chéri, qui est bien, dans les bons. Papa Chéri Azali, Ayawa, mi peut ça respect envers Baleki. Je pense Papa Chéri, ce qui a bengisi Leki, et ça passe pour Leki Aboyakoya. Donc, côté Papa Chéri, on a échoué dans le côté. Donc, c'est ça. On a raté, Azaya, encore respect trop. Voilà, ok. Merci beaucoup, Ken Piana. Vraiment, que pour te clair, on a émission à Bisso. Qui dernièrement à la conférence de presse, il y a Félix Oazek, un monstre d'amour, on a livré les petits bonbons de la sagesse. Tant que les artistes congolais, na Bisso, Batangate. Nazalaki. Okutana ina rojengando. Mina zala ni wana vie na nga. Bosola kina rojengando. To pesa na ka bambote. Soki bosola kina rojengando esala nga bien, esala nga pena bien makasi. Et wana za vie. Viens reconnaître petit ne petit pas reconnaître vie na. Donc il faut raisonner ba histoire. Total si makande lobaka affaire et total eka si matozongi bato. Voilà. Pour rojengando peut passer ba bon moment belé o yambaka e petro. Donc, il y a une relation à Binezala toujours bien. Voilà, ok, merci beaucoup. Allez-y comprendre vraiment. Tozana Ken Piana Pito pas les mots Makambo Kaka. Merci beaucoup. Na livre Tozongi na livre Félix Oazé quoi. Oh ya sala qui na petit bonbon de la sagesse. Tout le monde qui est vraiment présent, il y a tout le monde des ala qui na kati ya conférence de presse wana. Tant musiko batu balobarake ba artiste congolais ba tangate ba artiste congolais baza limité ba artiste congolais baza ba illettré comme on a un grand artiste. C'est le quoi Félix Oazé qu'on a ça la livre on a petit bonbon de la sagesse Ken Piana orolo bani par un monde par rapport à bateau Hollande biso à travers monde daté na site na biso ya Congo France. Bon ngai na kolobaka ki non na féliciter monstre d'amour Félix Oazé quoi. Mais grosse moli foye bango que vient à ce monstre à sali livre auto bandotanga mais faut pas que ba musicien surtout bazana ba livre na bango. Ba musicien surtout ya Congo bazana ba livre na sens nini. Soko zui banzembo nyonso ya Kofi depuis banda carrière ti lelo. Nyonso ne zalaka ba test. Ba test wana ba komi yango par écrit te mais ba exploiter yango par koyemba. Donc pona nga artiste musicien nyonso zalaka na livre. Mais il y a Félix Oazé quoi quand même ça va félicitations pour ya saline de livre ya ba page et belé. Vous comprenez? Voilà, ok, merci beaucoup Ken Piana. Comme vraiment, pour nous clair na émission na biso. Si comprendre que ba question zo ya kaka ba question zo ya kaka matika songo. To cité carte dans la na Doris. Eh. Ça. Yo komi to cité carte. Non, c'est comme c'est notre créa gagné. Ah ouais. Il y a l'obé sur le baki boye. Tomé la bokoko sponsor officiel. Banda mais tant le besoin télémélian pas bu pikiliki et commis oh venanga loba yo papa chéri check again matika songo merci pour ozo perdre ba comment obenga yo matiti donc éviter ce côté ma pour moni nauti koza idemo na 2018 il y a Ken Piana a rappelé que au monde ba Jackie Chan ba sara ba filmer ba Bruce Lee ba Jean-Claude Van Damme ndé ba sala totalement ndé ba sala rapé ba filmer pour nga na yebaka na ngate donc muta rappelé nga Ken Piana nzo ndé na 2017 ba salélinga ba série ya ba film donc cela veut dire que c'est que non na silité naza matika son moto asila raza moto akufi omoni neti que son âme repose en paix papa wemba tikali histoire mais na bo moto boé il n'est plus avec nous. Donc, est-ce qu'on a besoin de Doris, Maïna Makila, nous devons tembo ba bengi biso mbata mo to kata caméra biso misat express pas mbata. Tozongi. Mais
aza promote Doris en tout cas Ken Piana comme un journaliste oyebi ke Doris nzambe asala na ye taille normale mais apesa ye charge ebele kaka na nsima nayebi te atambola nde okweyaka te Bill Clinton ayembaki edendaka sa basimba yango mais naomona nsima no eza ya omata boye ndeni te eza ndenge nzambe akelanga na ndenge mabe te muna ndenge nzambe akelanga eza vraiment ndenge nzambe akelanga alesi comprendre vraiment na Ken Piana na plateau Ken Piana monde atie mpe baza na besoin bayeba Ken Piana boga Ken Piana alobaka bien Ken Piana asexprimaka bien est-ce que Ken Piana mpe ozalaka na chéri na poto te naboyi nalaka na kasho naboyi nalala na kasho tuna Franki ko tuna Franki naboyi nalala Stemai oyo Afrique Info ngai mpe naboyi nalala na kasho ngai naboyi na ngana ndeni fonga lala na kasho boyo oyebi yango te yo oyebi yango te nayebi te mais nazalaki quand même informé par Mouna Rosimoli na ndenge ya histoire yo lingaka ozala madame ya Franki ya parler mais erata ça c'est langage que yo ils ont engagé ngate yo yebi très bien que olingaka kozala mère ya parler ya Franki malgré erata mais yo yebi makambo lekai na kasho bate yo lobi ke yo boy na kozala mwasi na poto po boy kasho na boy na kasho na boy na bela VCP Franki na mwasi mutakangisaki na kasho bongo yo yebi makambo lekai na mbata te nala ite mena zita una yeba ba prendre nga ba yebi kasi ba yebi se bongo yo tuni yango sondeni mais siko Ken Piana nga yebi ke yo sala na basi pe na poto nango tanga kombola ko tanga komba te moko tanga ta komba moko oyo nanga koloba pona polémique te oboya polémique ndeni yo nga na tuni yo soki yo orata kozala mwasi ya master ya parler eza pe ba polémique te eza polémique te siko yo nga lingi na yeba monde entier ba yeba est-ce que Ken Piana azalaka na mwasi na poto to te aza na ete aza te donc yo boyi na yo mbata oyebi mwasi na te Ken Piana aza na bana aza na mwasi donc na bana na mwasi na ndako donc mamba basi ya poto nakoloba te mati yo oloba te po yo koma divorcé ba moni lelo matika songo yaka matika songo quand même félicitations Matika songo félicitations afulaka na ega afimo wa poto bon era silisi ko fule abi mama kende fula teto yebie ti ba oya na ba terrasse na ngai kuna ti ba tu mususu komi na niveau ke mwasi nde azoboya yo pesa kombo Stella Kasongo ye apesela embongo zo comprendre mais masa na biso Stemai courage wana masa na nga courage tokosepela teke basi wana bayaka pe basala biso ba deza bino pe bozo ya mabe quand même azaki pe na raison dans dossier wana pe so tolande nde tolande la kango azaki pe quand même na raison et puis moi so abimisaka mbongo pa mobile et puis kandani ya sana ngo pa mobile abimisa soki abimisa mbongo là ça va mais mobile yaki okuta mobile azunda kuna ya 250 ya yeba fanda quand même tika kokosa po vérité te yebi Ken Piana yo za muta vérité yo pozo loba yebi vérité yo poza mbanda kakati mbanda ni su Ken Piana gosi mole bongo yo zo yeba ba vérité anandeni. Merci beaucoup Ken Piana. Allez-y comprendre vraiment Tozana Ken Piana babi pito pas le motama kamo Ken Piana. Merci beaucoup à Jimmy Bella ou babi bagou danger. Merci beaucoup à Jimmy Bella ou balobi viens voilà Adel Diogo babi Gauthier mascotte tout ça rende to lobaki Ken Piana to comme vraiment ko chuter pour to clone émission na so mot de la fin na yo et puis to kabalana na ba dédicace David Lutete ACP la chancelle même ba de midi épée ACP là. Ko boagi mutunanga mo fona borai. Gaucho David Lutete. Mutazo solo la plus qu'elle est solo. Mais on peut s'appeler merci t'es. Nana pesa qui m'a solo. Bon di mara. Moi ma bien. Y'a l'autre solo ne pas ça ici. Moi l'autre solo non na kuzu. C'est quoi l'accent nini? Appelle pas merci. Oui. Mais on a branché qui. Donc pesa que donc bilopo. Te non te. La. Te tozala place Moroboé. Tozala place Moroboé soira David. Bandeko bazoko saé mais bandeko bando diabolisé. Bazoko sara ngata on a qui nazuma solo Nathalie Doris. Doris oyo ngana Doris c'est un journaliste était. Ngana Doris oui, il y a une équipe qui a reconnaissance pour elle
Doris Mukolo na yebai na yebi Doris le roi lelo na yebi Doris le roi lundi samedi Doris abeng sanga na ndako na première fois et salama teken et puis muta osala ngo zate lo baba ba osala ngo po ba longo la défi Doris ayambanga na ndako na ye mon cher alamba biloko zate ke balambi lo kama tembeli te balambi soso balambi brodo omoni nde okinda avuma ke ba ya na biloko na équipe na mema na ngulu na ngai yo mema biloko te mutana na biloko na kimbe Fredi akimbali akoleka wana zaina bio na ngai Kimbe kutu adana cameraman avant même avant présenter. Voilà bureau na aussi le téléphone surtout présenter mission, il y a Simbina au téléphone. Il faut Kimbe bandaka cameraman à Mati après. OK, avant banda cameraman banda Simba ba téléphone. Stock ene na ndenga histoire. Yé ayeli biso Fredi Kimbe. Yo mutaela biso yo France Temai. Na ndenga histoire. Mais oui. Voilà. On se comprend. Donc, il n'a pas que n'a pas Simbo Tesser Pauline Lumumba Adel Jorobago danger. Vieux Luison Mbata. Vieux Luison Mbata yo yebi. Donc, merci na Ogo Simoli. Donc, il y a ceux qui n'ont pas. Voilà, ok. Merci beaucoup à Dr Hakim Kambala. On est ensemble. Merci aussi à Jean-Marc Kamounda 520 giga. Et Ngaya Willy Mouchenier. Babi Singapa Kebo Jean-Marc Katana. Merci aussi à Maman Méline Zemba Lobi Motema. Il y a tous pépélé un béto. Maman Likelemba. Pourquoi pas maman chérie qui aime beaucoup mal Lolo Loris et la Congolia. Babi Gisèle Moulanga. Et Ngaye au Solande plus qu'elle est solo. Babi maman Nabata Gilvina Kervin né Angola grandi en Andinzamba Kabelo. Tout ça la rende tout le bas qui tient. Babi chancelle Mbemba Demidi. Maman Elikolo se continue à terrain. Jamais à rata. Babi David Eloutete. Gaucho. David Eloutete Gaucho. Merci aussi à Papi Messi Motomoko frère bien Mandela Mukonda Babi chez toi dollar Yana Kwanza Yana. Merci aussi à mon artiste maintenant devant la caméra. Quand des grosses moulins va passer loco aux loco. Si tu solo on te solo, si tu solo pas on te solo pas. C'est-à-dire que au polo longwe, au kufi to bosanio, au beli to changer mususu. Merci beaucoup on va musu on va continuer à ba les chèques babi chafu. Grosse moulin de la presse congolaise qui n'a pas Nawatis de Tom. Merci beaucoup à mon boss, monsieur Josué Didi Lipumba. Nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Quant à moi, déjà, grosse moulue de la presse congolaise. J'ai dit déjà merci, au revoir, bye bye. Congo France France.com site ya solo masolo ya danzo masolo ya kitoko Congo France.com Congo France.com Nisona bango bangona biso nisona bango ekara molai France.com site ya solo masolo ya danzo masolo ya kitoko Congo France.com